Début à mois de décembre, Balandi Oba sera toujours confiance dans le monde écolo. Magazine d'actualité édition Sikango et Bandi. Bosikate Kibia Premier Kolozambe et Tonda Omabota Mabino surtout Bandeko Bozen na kati ya République démocratique du Congo, na Congo Brazzaville pe na Angola partout dans la diaspora. En tout cas, nous toujours travailler des cœurs de manière que bozaba information moko assure pe à temps réel. Avant de faire le journal, comme d'habitude, ma grande ligne composée édition Yamokale Lobo Ebake. Beaucoup de briefing de presse et aussi conseil mana ici à travers Yango Bokosoma, les solo mouke ya cercle Anorit Lengape, beaucoup d'éléments où il y a 400 familles au Babuka Banda kuna bango na Mbujima, il y a aussi assistance au gouvernement central beaucoup d'éléments où bana ma victime de violence ya Nord Kivu baza déjà à la ville province ya Kinshasa pour nous présenter. Ba souci de bango et pas ba autorité ya République démocratique du Congo. On les a dit ba grande ligne. Autre proposé nous dans le journal Nabiso Yamokolo Yalelo. Monte les soins de l'Olana en deux tombes vraiment édition sur Sika Yamokolo Yalelo Bebake. Merci mon nom et aussi concernant Makuna ici dans la province ya Ouele la mémoire ya bien heureuse sœur Anorite Nenga Peta nous se célèbre la présence ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Naba autorité Ebele Bazaki présent sur place bon dimanche qui nous sommes dans la cadre de la 60e anniversaire à sœur Anorite Nenga Peta au Atika Kibiso Kado vous allez comment là image au bon dimanche en tout cas c'est les cas qui toko dans la édition vous allez beaucoup de fois détail avec impact na idéologie. Continuer édition la préférée de presse et aussi constaté mana ici au la province ya OOL qui animé la partie qui est ministre de la communication et médias autorité la carte préférée aux alliés historique qui a certes alors il la péta. En réalité, nous tous, quand nous grandissions, nous connaissions, nous étions pour la plupart élèves dans les écoles catholiques. On connaissait les groupes Kizito Anorité. Anorité, c'est cette grande dame dont l'histoire vous sera en grande partie racontée ce soir. Un petit moment d'histoire, mais aussi de pédagogie sur le parcours de cette Congolaise d'exception qui a connu les malheurs parce qu'elle a défendu sa foi chrétienne. 1959, qu'elle a émis ses premiers vœux de religieuse. Et après 5 ans, les rebelles sont allés arrêter les sœurs à Bafabaka. Ils ont préféré garder les sœurs dans cette maison-là parce qu'ils voulaient abuser des religieuses. Et alors, après avoir mangé, il fallait retourner la sœur Anuarite auprès de M. Ngalo à la maison Bamboulé. C'est là où la sœur Anuarite a opposé une résistance farouche. C'est alors que le colonel Olombe, il a d'abord donné un coup de crosse à la sœur Jean-Baptiste et il a cassé son bras gauche. Au moment où celle-ci gisait par terre, alors il s'occupait de la sœur Anuarite. D'abord, il lui a donné un coup de crosse au front et puis quand la sœur Anuarite lui a dit « Bon, moi je ne veux pas commettre ces péchés. Je préfère mourir que de commettre ces péchés. » Il a continué à maltraiter la sœur. Et à un moment donné, la sœur lui a dit « Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. » Il a pris son revolver et il a tiré sur les bras gauche de la sœur Anuarite. Et là, la sœur Anuarite gisait par terre et elle a dit « C'est ainsi que je l'ai voulu. » C'est alors que le colonel Olombe a fait venir 2 petits rebelles. Alors, il a donné l'ordre de transpercer là plusieurs coups. C'est alors que ces 2 petits rebelles ont transpercé la sœur Anuarite au niveau de thorax. 5 coups chacun. Et là, la sœur était complètement épuisée. Elle gisait par terre et le colonel Olombe est allé dire aux religieuses qui étaient enfermées dans la chambre que nous appelons aujourd'hui oratoire, il est allé leur dire, voilà, j'ai tué votre concert comme elle a voulu. Venez prendre son corps. C'est alors que les sœurs sont venues, elles ont pris le corps de la sœur Anuarite, amené dans la chambre que nous appelons oratoire aujourd'hui.
et c'est là où la sœur a rendu là. Bango bazali vraiment champion au état social en la République démocratique du Congo, de Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise si vous allez continuer la 16 fois qu'on va par jour bac sous quand vous voulez pour aussi donc il sait que le 22 décembre on va continuer qui va lier va c'est pour la kitoko na cadre toujours ya misala kitoko ya Fondation Jonathan Sangou. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangou pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangou yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangou congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a séjourné là ici reconnu la promesse ya Mamari Kitoko la population bazala qui vraiment mobilisé mokozi ya mboka asola ki la bandeko bazala qui wana pendant presque plus de 30 minutes tous abadete na élément oyo. Ndeko ya Congo boyebake ezalaki bongo mokolo ya samedi le 30 novembre na isi rokuna na province ya Ouele. Population bazalaki mobilisé po na koyamba avec impact na idéologie le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mission moko d'itinérance oyo mokozi autaki kosala presque poso mobimba na Kalemi. Tout oyo bayambie na isiro ndenge kaka azako kita na aéroport bambote epesami kobanda na gouverneur ya province Jaba Komito na bandeko oyo ebele bazalaki wana kolongwa wana bondimela ngai ke cortège présidentiel ekendaki na centre-ville ti na carrefour de la poste esika wapi population bazalaki ebele le chef de l'état na la distinguée première dame basepelaki makasi ndenge bayambamaki kitoko po souci ezalaki population bayoka maloba ya père de la nation. Na maloba na ye, le président de la République alobelaki objet ya visite na ye pe alobelaki ba sujet presque nyonso. Na ye kotala misala oyo ebandi o nalakaki bino pona ko développer mboka na biso ya Isiro pe province na biso ya Haut-Ouele. Po nalingi koyoka ngo na sango te nalingi komimonela ngai moko.
na ye pe lisusu po tokanisa molimo ya mwana na biso, ya ndeko na biso, ya sœur na biso annualité. Mokolo ya lendi ekozala mokolo yesengo pe ya mawa. Esengo po batomboli lokumu ya mwana na biso annualité na papa wa Roma, kasi mawa pona kotala ba circonstance nini akufelaki. Na likambo yo tobengi couverture santé universelle. Bokoyoka yango soki nanu boyoki yango te. Tobandi nanu na kategoria ba mama na bana tolobi kote wana pe kobota ekokoma ofele Kongo mobimba. Et si ebandi déjà na ba province misusu nazali koloba mama premier ministre azaliawa akobenda ministre a santé Matoi asa na lombango bana otuele pe bazwa accouchement gratuit. Bondi melangai ke sécurité et sa priorité de priorité, le chef de l'État a betisa kimbonda contre nyonso mabe lokola ba événement malheureux oyo et salemaka la 1964 oyo emema ba martyr lokola ya ser Anouarit Lengapeta. Engagement ya mibale nazwaki ezalaki engagement o etali likambo ya sécurité. Yango nalingi nanyata sete esika wana pona bino bandeko na biso ya otuele. Na wuti koloba wake toye ko commémorer 60 ans ya liwa ya ndeko na biso sœur Anouarité. Toye soki boyebi bebele kati na bino babota magina note tango sœur Anouarité a zwaki likama. Ezalaki kaka makambo oyo bapaya bazako lukela biso lelo ya mbilinga. Ba rébellion et salaki que ndeko na biso wana akuta analiwa lelo lisusu bandeko na biso ba congolais bavanda te bazoyoka na lisusu na bapaya po bamema lisusu mobulu na liwa na mboka na biso. Likambo wana bino batu bosi boswama na yango bokoki kondima yango susu te. Tokani bondima maloba ya sukali ya lokuta te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya mobulu te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya lisanga ya bana Kongo. Na oyo etali constitution, le chef de l'État azakaka la position moko oyo autaki koloba ya kisangani na okatanga donc ezala mutu moko te akoki ko interdit ba congolais po bavanda ba réfléchir sur changement ya constitution to pe ya révision. Nga na lobaki likambo na lobaki na kisangani pe na ko changer yango te. Ndenge na lobaki constitution ekopesama na bana mboka batanga yango malamu batala likambo nini ezali ya kobongisa na kati wana. Soki esili bakolakisa bino peuple congolais po bino nde bakonzi ba souverain ya mboka oyo ezali peuple congolais. Moto aya kokosa bino te, azala politicien, azala sango, azala pasteur, azala nani akosa bino te. Bozali na droit ya kotala constitution na bino pe kopona eloko nini ezali ya malamu na kati wana to ya mabe ya kolongola baya kokosa bino te. Pe ngai pe naza wana po nazala vigilant natika ata mutu moko te aya kokosa ba congolais. Et puis baya koyebisa bino te ke soki to bandi kokanisa na likambo ya constitution elakisi bana ya Kongo bakobunda bakokabwa na kati na bango lokuta. Ezali mayele, ezali likambo ya mayele tozali kotia, tozali kosangisa. Ezali likambo ya bitumba te, bitumba ekouta wapi. Bako sabino pete, ke likambo wana ezali président zali koluka 3e mandat na ye, lokuta.
likambo ya troisième mandat ezali awate. Likambo nga nazali koluka ezali ya kotala ndenge nini nakoki kosala pona tia mboka na ngai na nzela ya malamu. Na mission d'itinérance na bango oyo ya Ouele, les chefs de l'État na la première dame ba participa ki na messe ya mémoire ya Bienheureuse Anuarite Nengapeta. A cause pétan ya ko échanger na ba force vive locale. Biso mbonda ekolo to betisika kambonda. Après ici Bouta toujours couler la Ouele bodi bien ki bango pe ba maki moko wa dimanche le 1er décembre 2024 le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quelques personnalités politiques la population en tout cas c'est pour là qui la présence il y a mokozi ya mboka et surtout que depuis la promettre ka bango date là ya ba campagne électorale qui a causé bango zoli bango to quand même ba réaction la bango de elekala ki na micro Benjamin Kilunga témoin événement au Azakuna kata Ouele. Isiro ne se fera pas prier à l'effet de mériter son statut de ville, si vous voulez, acquise au président Tshisekedi. Cela va de soi. Nous attendons le mot d'ordre du président. Tant il est vrai que par cet acte qui court, nous savons ce qui est mieux pour nous. Et à notre place, personne ne peut décider si c'est les Congolais que nous sommes et c'est de la grande province orientale et en particulier celle de la province du Haut-Touré. Dans la partie orientale de notre pays, nous faisons face à une énième agression de Sié Kagame. Voilà pourquoi nous disons, avec le président de la République, en commandant suprême, tout naturellement, les Congolais de cette partie du pays lui donneront tout naturellement, je me répète, la main d'association à l'effet de bouter les demi hors de notre pays, parce qu'il faut les rappeler à l'occasion. La Bienheureuse Anuarite a été tuée par la rébellion des années 60. C'est à se demander si l'histoire se répète, parce qu'évidemment, il y a certains de l'office qui sont désormais avec le même, qui veulent toujours du mal à ce pays. Mais nous n'allons pas céder. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir le chef de l'État dans la ville d'Isiro parce qu'on sait bien que sa présence ici dans la ville, ça sera un changement total dans notre province Haut-Ouele. Nous avons mobilisé d'abord toute la population d'Isiro et notre parti APOSEM est vraiment là pour soutenir le chef de l'État. Alors, Tonito, comme ça, merci Nabiso. Vous avez un message à toutes les populations. Je suis mobilisateur. Nous avons un rapport à toutes les populations. Alors, nous avons 5 mois que nous avons mine de makasi, lumière, peut-être goudron en boca. Nous avons Sony makasi. Mais le lot fatia longo biso Sony. Nous avons 5 mois trop. Nous avons général à l'élo. Nous avons maman Denise Niakero, maman Wataifa. Nous avons vraiment baron 5 mois. Centre de formation média indépendant c'est formé en sigle toujours continuer à recruter bandeko balingi ba école rekoma ba journaliste professionnel ko ça la montage vidéo qui te retopé ko sima ba caméra de mena qui na prix à muke pe na tango muke za possible okoma professionnel ya média. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. 4 familles de démolition massive et ça veut dire que pemba to la kisaki bino na édition sur YouTube pour les kala ngengeli ni babuka ki bandako na bango pour reconstruire aéroport ya Sika Bodi Banaki actuellement batu vraiment ko zoba assistance gouvernement central la ministre des affaires sociales avec la pour la co-superviser opération na ba site nyonso et c'est vraiment que ba zabu les kala avec impact na idéologie à mon image. Ndeko ya Congo, bondi belangai ke après identification na évaluation ba victime, sikoyo et comme na ngonga, yako assister bango et surtout que baza ba victime oyo
babukaki bandaku na bango ndenge kaka tolakisaka bino na ba édition na biso oyo eleka. Boyebake nyonso elekalaka pene ya aéroport ya Bipemba na Mbujimai kuna na province ya Kasai Oriental. Bondimela ngai ke 3 sites nde ebongami po na assistance sociale eza bongo Caritas, mairie pe na commune ya Bipemba na ba guichet pe eza wana. Na titre symbolique boyebake la ministre Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Mwana Mboka Nathalie Aziza Mounana, apesaki ba enveloppe na biloko ya ndenge na ndenge po ba victime pe ba se retrouver. Muku antombolo, mutu vuluka, mutu mwana mikono bunena, biadenesha mwana mwamba wachiveye. Après Caritas, asalaki pe même exercice na site ya commune ya Bipemba po kuna pe ba victime bazalaki ebele. Apesi ba enveloppe a conscientiser ba victime même ya mairie na respect des consignes pe mingi na discipline. Maman ministre alobeli bango na kombo ya gouvernement de la République ko encourager ba sinistré ba soutenir gouvernement de la République pe ba sambela makasi po na le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que alonga la vision oyo ya koluka développement ya République démocratique du Congo yango pe biso to betisika kambonda. Groupe moko ya bana ba victime ba conflit au sama kuna Nord Kivu boni bana ki baza déjà awa na ville province ya Kinshasa ba ketaki na aéroport international d'Engile baza na plaidoyer ce qui va présenter devant ba autorité ya mboka la makambo autour de ba violence au seulement la partie est la République démocratique du Congo ba ko assister pe na match ya paix au ekobeta na stade de Martyr en tout cas boza ba eleba au pesami na mwana mboka na image bazali kuna kati aéroport la côte Modeko le magazine d'actualité. Mwana ya Congo botala ebele ya bana oyo baza kokita na avion eza bana oyo bauti na kaya ba déplacer ya Nord Kivu esengeli te bazala bango moko neti kaka bana bitike. L'état la peuple congolais à travers Fonarev bandimi kozwa charge na bango après ko identifier bango na Goma bana oyo bazalaki sollicité ya koya awa na ville province ya Kinshasa baloba souci na bango et pas ba autorité à République démocratique du Congo nyonso elekaki mokolo ya dimanche le 1er décembre 2024 que ba jeune déplacé oyo ya Goma donc plus de 50 baza déjà awa la ville province ya Kinshasa ba ya mamaki et pas un ministre intérieur ya droits humains Mwana Mboka Chantal Chumba na responsable pe ya Fonarev bana oyo baza ba témoin ya komona nyonso ya mabe oyo esalemi la partie est ya République démocratique du Congo donc baza vraiment la message oyo ya koloba Fonarev na cas de réparation à ma victime à ce programme Mokopo na prise en charge na bango. Les enfants sont là, des victimes de guerre. Ils sont nés, ils n'ont rien fait, mais regardez dans les yeux des enfants, leur lueur ne traduit rien, ni la joie, ni la souffrance. Donc ils n'ont pas vu la joie, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la vie. Mais heureusement, nous avons un chef de l'État qui est humain, qui est prêt à restaurer la dignité des peuples congolais, comme nous disons en Swahili, et Shimampaka Irudi. Et aujourd'hui, ils vont rencontrer les autorités congolaises pour que le président de la République, en tant que garant de la nation, prenne des dispositions qui s'imposent pour les enfants. Kopesa esengo na bana oyo yango nde eza objectif ya projet oyo initiative moko le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azape ko appuyer yango awa la ville province ya Kinshasa bana oyo bako participer pe na ba atelier pédagogique na organisation ya marche pour la paix oyo ekobetama le 3 décembre na stade de Martyrs de la Pentecôte oyo ekobetama le 3 décembre na stade de Martyrs de la Pentecôte bondi melangai ke ba les jeunes ebele ya football na batu ebele ya makasi bakozala wana po na ko célébrer fin de l'année 2024 elongo na bana oyo ya ba victime ya guerre ya Nord Kivu yango pe biso to betisika kambonda ye azali wana pour resunga mutu surtout azala problème moko purement spirituel et top physique azali bongo le grand chef a continué Ibrahim Cham c'est autrement dit ba plan so écouter les oza solution pour nous azala ngona ngonga mukepe avec impact dans idéologie. Mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan
nayo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance pe nayo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te to koya koluka ngai te na yango nasengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral nde tozoyeba kosungela ngo lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoyeba kosangisa yango na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoyeba kosunga bango comment est-ce que bayeba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir ya domination ya réussite ya succès ya art nyonso ozala musicien ozala côté ya théâtre cinéma ozala joueur tozoyeba kotombola mutu na ndenge oyo ye alingeli tozali koyamba mikolo nyonso pona bino bayebozwi libaku ya kolanda ngai ya mbala ya sika numéro na nga eza affiché wana une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Frère Kaleba chantre monene o amefaka kokumisa nkolo mingi bayibi ya bazembo kitoko boni milaki avec organiser méga concert la célébration ya fin d'année 2024 kobeta mabongo na église la louange Lemba de Rosabongo la date le 14 décembre 2024 en tout cas boni milaki esekeli mulutu aluka azala poto kokumisa nkolo elongo na etoza élément aussi de Benjamin Kilunga. Alors je suis PPTD ezanga inde kwa bino na kombo fe Kaleba et longo la couple de l'éternel il y a le mbade et vous louange on ici melolo à combo méga célébration fin d'année 2024 et pour ça les man l'église la louange l'embade avenue Mina numéro 18 référence station Salon tunanga air nigne 15h juste à 18h juste. Les invités sont les frères Michel Toula, les frères Lovis et les frères Olivier Kifumbi. Ce sera le 14 décembre 2024. Lelo kuisa mingi bampanyi betu kumisa kumosi tibeno betu kumisa mfumu Zambia mepesa betu loji una date le 14 12 2024. Donc 15 septembre d'avant mingi betava dessus vers célébration fin d'année 2024. Azwaka moto pamba yesu atomboliye azwaka moto page rose tozali kosouhaiter ba joyeux anniversaire na mobali kitoko David Musaka oyo abakisi vula moko kati ya vula ozambe apesa yesu monde kolo ko bato souhaiter ba happy birthday to you. D'accord, il y a Benjamin Kilunga. Nous ainsi qu'on va rappeler des titres. Briefing ya presse érotique au Salemana Isiro Atore Yango Tozuma historique du Mouké. Il y a la sœur bienheureuse Anorite Nenga Petro Bandaki Elema O Katsa famille O Babuka Bandaku na Bango Kuna la Bipemana province ya Kase Oyata Mimi na Mbujimai. Baouti Kozwa assistance à gouvernement central de Bandaki Elema O. Bala ba victime de violence et Nord Kivu baza déjà à la tête du province ya Kinshasa Po. Ba présenter souci la Bango et Payi Yaba Konzi Yamboka. Merci les contacts de fidélité de Pesakiliso Monda et Kolo vraiment à te boucler complètement édition sur mon calme on a allé voilà combien avec impact d'idéologie ici la caméra misala qui toko ya bala mboka lokola Benjamin Kilunga pe na yemoko le grand chasseur d'image Aruna image peut-être à niveau il y a édition cinéma qu'est-ce qu'il y a maman Abigail Baïmo réalisation montage il y a ingénieur Iride Mateta beaucoup de toujours qu'on s'abonne massivement à la chaîne YouTube de ce monde école officielle et en plus bah activité la surtout bébé na mo biso to sala bino sport mo publicité qui toko e ko permettre que ba moment la bio ezama lever et film mamuki et surtout que musala biso sala ma qui toko dédicace spéciale à la patronne Brenda Kalanga Makufu Molonga Lia Stone Bango Kana mama Oasima vraiment masolo avec impact d'idéologie qui y a cause de eza vraiment esika ozali. Merci beaucoup, ton bouclé complètement. Et c'est mon calolo. Là, les gens te présenter. Mais bon, continuez toujours. Compétition conférence de fidélité. Tu écoutes prochainement sur Colos à Zovitra. Édition Moussou Yassika. Je vous aime beaucoup plus. Bye.